Mais biso non sautant to yibana mike to zai ko lande dingwe. OK. Anguluma mutuna ngenge la 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 la. La 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 anguluma mutuna ngenge. Dans le domaine de la spiritualité, on me ko expliquer biso ndenge bande ko komba bangunta binase batombo likolo baningisi likolo bana nini. Yo so mona teke dingwe tanga zai ko bunda bakomba na ye. Azeko cha mutu tala tala na likolo papa 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 ajo otana likolo ajo otana se yango moni bakombaki pe batiboyi bazui pouvoir ya ba esprit o ça espace ya dingwe pe bazui ya se na bitumba o ezali ba kuku dendo na este mais patriarche Vincent Makela mais na este kuna vraiment ils a vraiment ya koyinda ité ba misale salité ba boutique fongwami te ba transport mingi bimité pona ba imboka ba tomboki ba lobi trop c'est trop il faut vraiment Rwanda akoya pona libela patriarche Vincent Makela batu nyonso bazotambola na ba mandala na bango batango na mituka na ba moto na maboko vraiment ezalaki bien patriarche Vincent Makela olobi nini na makambo oyo eleki na tongo Église comme Zaranani, Zaranini. Mon âme de l'éternel. Malobana nganga. Ce que tu as dit, Nzambe sum ta permetaki, ba côté l'église a fait Patrice, ba beta batu, ba beta masasi, pour église comme qui couchait. Alors que Eric Mandala a causé l'homme le plus riche de Kola Arito Dangote. Azali Nigeria, Azali un homme le plus riche d'Afrique. Après ça qui professionne pour Eric Mandala oh ya RDC. Mais tout le monde lelo ba kangi Eric Mandala donc prophétie et ce qui n'en dit là l'homme de Dieu. Ah pas mon qui bassin minga Nzambe, bazuka la chance hein. Chance le repamba le rôle ndege papa mbamba chegi. Chance le repamba. OK. Mais bato mingi baza na bunzamba ngo pena ya solo te hein. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ciel ouvert. Ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela, ciel ouvert. Voilà, na pesimbote na ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. Boyebi ndenge to yebisaka bino Ciel Ouvert TV ezalaka chaîne oyo ezalaka 100% makambo kaka ya bonzambe. Eza chaîne oyo ekendaka vraiment na source ezeli bino ba information pe eye etalisi bino yango. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra na moni équipe vraiment eza au grand complet. Na moni l'homme valable azali na caméra pe azali na réalisation kuna na moni pe frère Nabiso Chris Makela. Frère Nabiso Chris Makela, na moni Caleb Makela, Exaucé Makela, Belvin Makela, donc équipe eza costaud vraiment lelo na sengi na bandeko nyonso na sengi na papa ezaloza nani Zwakiti Fanda wana. Zwakiti Fanda wana parce que lelo
eza na ba révélation ekobima lelo boyebi ke tango biso to lekaka to yaka na makambo ya sika oyo edifiaka oyo epesaka bato mayele oyo epesaka bato connaissance ya oyo biso to lobaka na émission na Ciel Ouvert TV bo s'abonner bo partager émission bo liker pe bo soutenir chaîne na bino oyo bolingaka mingi Ciel Ouvert TV na lobaka na bino à tout moment tango ba contacta ba chaîne chrétienne babandaka na Ciel Ouvert TV et la chaîne oyo aboya kaniaka et la chaîne oyo alobaka toujours kaka vérité lelo to kosala ba analyse bo bengaki na émission ya la fois passée vraiment c'était bien passé bo consommer ki yango malamu bo koba toujours na ko consommer ba émission tango moni lié partager yango pe nzambe ya patriarche Vincent Makela akopambola yo lelo to kosala ba analyse landa biso avec beaucoup d'attention lelo na yambi patriarche Vincent Makela ndena ye to kosala ba analyse ya makambo to koloba awa eza très 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 important na gauche na ngai nazana patriarche Vincent Makela que je dis bonjour shalom patriarche Vincent Makela. Bonjour, shalom, Flamme d'Angola, le pasteur, Nzamba Pambola yo. Le lieu est Mokolo Malam Oyo. Nous avons une invitation pour les cas, tu es du Féban Nzambe. Je crois qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, les vrais enfants de Dieu, vous allez vraiment édifier na kombo na Yesu. Pambate, ma comme ça tout est à katoué sarabatu. Et ça a maé les bas penser na bisoté, mais ça a inspiration Nzambe. Quand Nzamba Pambola ba banso, o ba Rolanda biso bande bande kine suka na kombo na Yesu. Voilà, merci patriarche Vincent Makela parce que au Pamboli déjà émission. Donc et loko e bandaka malamu et kindaka malamu pe suka malamu. Voilà, patriarche Vincent Makela émission il y a la fois passée. Vraiment to moni bato ba consommer ki yango vraiment malamu. Na lobi boyi na lingi question na ngai oyo o répondre bandeko bazolanda biso contenu ya Kondo et Dingwe. Ya Kondo edingu to mona ki ndenge mwana utaki poto to moni bazo komba bazo tombola ngo likolo to mona ki bazala ki na leki ya edingwe bazaki ona bazo kombola bazaki na bazo mona patriarche Vincent Makela yoza homme spirituel orikolo ba nini na likombo wana afato kota na makambo mosusu na sina répondre kango déjà na sali déjà des émissions on a lobeli makambo ya Kondo edingwe parce que tokita to mata azali monument aza icône ya catch na biso awa na Congo. OK. Donc moto soka sala ba makambo na ye n'époque na ye atombo ma foko ndima ye. OK. OK. Malgré to dingwa zaki pasteur te mais biso no so ta to yibana mike to zai ko lande dingwe. OK. Anguluma moto na ngenge la 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 anguluma moto na ngenge do soka leki na baba na bino ezaki scandale. OK. Donc tokotika kate ke ale kaka boye non yango moni na meke ko le mo muke ba makambo ya icône wana catch et dingo o ya tiki biso mais tant so bato ba comprendre ngo malamu te pona moni commentaire ande ko moko be wana nangi nangana répondre était pas ça ignorant. OK. Abine makama molimo te bato suba koma bikomela balobaka babilobela mais na lobaki boye esprit o ezaki na biloko ezaki na kati edingwe eza ba esprit bato batiaki yango na lobela ngo pena su mingi te alors ndenge dinga kendeki kuna ba docteur mingi bato mingi baza na corps médical baza pe bato mingi molimo. OK. Po baza na kati ba science baza na kati makambo belebele alors ndenge dinga kende kuna azaki accompagner na ba esprit wana te parce que Maroc na biso to na même culture te. OK. Ezamboka moko te to za la même doctrine te ozomona. Oui. Alors ba esprit wana balinga kiteke dingwa kende kuna yango mona ki bazai ko sala ba manœuvre wana pe dingwa kende te lokola kendeki na ndenge ya makasi yemo pa boyaki ba esprit wana etikalaki awa et accompagner qui était mais biloko zeki na kate dingwe akendeki na yango. OK. Po ba bibisaki yango te alors ta komi kuna lokola kufi bato baza mayele mabe baza mayele ya butu OK. Kola pambola yo bakobimisa esprit wana ndenge tomonaka na religion moko batiaka bato ba lumière soki takufi babimisi lumière wana
bakobimisa yango po bautilize yango. Ok. Ozo comprendre? Ok. Yo nalobaki bokomona plus tard na Maroc katiere moko kobima abana osala makambo oyo edingo aza kosala. Mais lokola mwana na ye aza pe moto ya butu ya maele wana yebi malamu aye mbangu po apekisa milimo wana eza na service ya batu wana te. Ok. Makambo eza na kata ya nzoto dingwe ba récupérer yango te. Yango moni aye kosala ba cérémonie wana po ba esprit oza na kati na juridiction ya edingwe na makambo eza na kati ya edingwe eza na service ya batu mususu te. Ok. Etikala na service na ye. Sko besprit wana na makambo eza na kati ya nzoto dingwe eye pai na ye. Ok. Ozo comprendre? Ok. Po batu wana ba utiliser yango te. Yango monaki basalaki ba cérémonie wana parce que mwana edingwe azaki mwana na ye mwana ye physiquement et puis azaki élève na ye pe mwana na ye spirituellement. Ok. Voilà. Donc besu etikala papa na ye na biloko zaki na nzoto na ye ya sali ba cérémonie na biso awa. Ok. Na ndenge ya ba pouvoir na biso ya ba kisi na biso awa. Ok. Azui yango. Ok. Sko yokuna so bangi ba misa besprit wana po ba utiliser yango ba ko rasute. Ok. Po ye déjà sati bakal asa zu yango déjà. Ok. Voilà. Voilà, na dédié émission oyo na Major Sera Kabasele na commune ya Kalamu. Major Sera Kabasele vraiment longonia ozo sala musala kitoko na Major Pichu Milando commandant Achille na district na dédié émission oyo bo partager les biso penza ba émission oyo penza ya patriarche Vincent Makela akoyeba na kopambola bino patriarche Vincent Makela nengana lo babo epona tokanga close na question oyo na poser awa nengana lo babo sikoyo ba symbole o bande ko sala wana tozomona bazokomba bakiti na se bakombi batomboli kombo likolo e yiko lo bana nini meka ko expliquer bato parce que bato pe balingaki lokolo za na domaine ya spirituel oza na domaine ya spiritualité o meka ko expliquer biso ndenge bande ko komba bangunto mina se batomboli likolo baningisi e yiko lo bana nini yo so mona teke dingo tanga za ko bunda bakomba na ye azeko tia mutu tala na likolo papa acho ota na likolo acho ota na se ndese baboni ko binisa yo osomona donc il y a des esprits oyo il y a espace et ça là qui na juridiction ya dingwe. Ok. Bazeko salela ye parce que tant que solo ko ota na skolo ba esprit wana siko ba dominer yo nyonso oyo edinga bana ko tindo bana ko sala o bana ko sala yango. Voilà, yango moni bakombaki pe batiboyi bazui pouvoir ya ba esprit oyo ça espace ya dingwe pe bazui assez. OK. Voilà. Voilà, merci. Je crois que nous avons déjà la résolution na bino parce que na ba question au butuna qui patriarche a répondre bino malamu. To loba ki ceux qui na likambo olingi oloba comment yango comment na bandi wana o mona esika ba komi message comment message na yo to koyeba na ko répondre yo na mutuna oyo okoyeba ko poser mais ko koma bilobela te ndenge patriarche alobine bandeli ah ezala mutu mususu okoma mais ozokoma bilobela bikomela. Ah, donc bikomela. Voilà. Ok. Parce que dans le Bible, il y a des gens qui ont dit mais comment ça la suggestion on a ngezali ko bon ce qu'on critiquer c'est normal mais ezala na ndenge moko ya modération. C'est flamme. Oui. Ko peksa bango te. Tika bo bazali libre komo ba komi. Même ko finga ba koma na bango. Okay. Et puis biso to boma bango te. OK. Parce que il faut ba que bato su ba koma ka bazana misala mabe. OK. Tant monique misala na eza dévoilé, il y a sepelité. A koma bikoma koma. A koma bikoma koma. Akoloba biloba loba. Ozo comprendre pas décourager bato mususu. Mais topo a décourager biso. Or que biso toko za la décourager te. Ozo comprendre ko peksa bango te tika ba koma ngo koma bikoma koma komi. O pa ngo ba biloba loba lobi. O pa azondima andimi. Baza libre. Ya ko solo baba lingi. OK. Merci. OK, voilà, merci Patrick Vincent Makela to kangino close. Na question on a posé yo patriarche Vincent Makela olobarango à tout moment que
biso ba imboka il faut tous à la derrière chef de l'état pour nous soutenir yé na bitumba o ezali ba kuku dendo na est mais patriarche Vincent Makela mais na est kuna vraiment ils a vraiment ya koyinda parce que awa lelo na Kinshasa to monique peuple alobi non trop c'est trop to moni lelo Kinshasa ba to ba salité ba misale salité ba boutique fongwami te ba transport mingi bimité pour na ba imboka ba tomboki ba lobi trop c'est trop. Il faut vraiment Rwanda akoya pour na dibela patriarche Vincent Makela au lobby nini. Na pesi la mbote pa ya mwasi na ngai. Mosungi na ngai mama bana. Mwasi na kata basi, mwasi azanga mbanda. Mama Bene Makela. Mon œuvre d'art. Nzamba le kana pambola pese bomo imolai. Santé kitoko apese pe kimia. Na pesi mbote mingi pa mwa na ngai le 20 aux États-Unis. Nzamba pambola ye. En tout cas, na si motema nzamba zanayo na mwasino mama Gigi na bosanité moi nanga Sylvie Kigalu grâce à Moyuma Patrick Amanda et puis na frère Cédric mingi na pesi su mbote mingi pa ya moi nanga mosala nzaya monene États-Unis moi nanga na bota spirituellement Job Bolibanda docteur Job Bolibanda nzambe azanabino a pambola bino tomoni makambo so le kanamboka na biso ngana na koloba boyi peuple tokozala kaka sima chef de l'état te mais tozala kasi mamboka OK parce que chef de l'état a koleka nakadisi le tozala fati béton oui mais so otali aza le seul président mboka na biso te tozala na Bakasavubu Mobutu Musée le raïs Joseph Kabila Kabange simaya ye soko teli ba banso na tenga kongo yo baleka et sengeli peuple ezana nu simaya mboka e ba ko défendre mboka OK alors tant bazo défendre mboka loko la fati azape président mboka ye peuple zo défendre ye OK parce que tant tozo défendre mboka mokonzi peut toujours défendre ye OK mais so tozo défendre kaka mokonzi mboka ekokende mboka ekokende OK mais mokonzi pe alongwe akende pe na mboka mususu mais ça toujours défendre mboka ekozala malamu parce que toka na mboka moko Congo eza sacré OK so babotoli so mboka oyo toke nulle part mais soki mokonzi aza te musuaki pe koya nete so bato bakomprendre nga OK donc tozala miki nsima ya mboka so tozobundela mboka directement pe tozobundela pe bakonzi na biso OK c'est très important donc lelo pe ezalaki Mobulu pamba tena est toke ke ba Rwanda bakotaki na est baboteli biso est mais nouvelle ngo eza pe Mobulu bamsusu babotoli te bamsusu 80% eza na maboko ya ba mampenga na biso 20% eza na maboko ya ba ya M23 alors toza pe na vraie information te yango na osenga bakonzi na biso bapesaka biso bapermetaka bato oyo bazali capable ya kopesa biso bainformation bapesaka biso na ndenge elongo bani basalaka bakadiosha te oyebi kadiosha nakoyeba bapesaka bainformation ya lokuta te bapesaka ya bainformation solo peuple ezala bien informé tokozwa baposition mosusu mpo kodefendre mboka soki bazokosa biso mboka ezokoma de plus en plus faible ozomona tozwaka ba vraie information mpo toyeba ke situation ya mboka eza boye jusque là toza mpona koyeba te solo mpena qu'est-ce qui se passe kuna na Goma est-ce que Goma ezwami to ezwami te est-ce que mampinga na biso bango nde baza na kati ya Goma to te toza koyeba te bainformation ngo eza kilikili vraiment bapesa so ba vraie information mpo mutu na mutu mpe na domaine na ye ayeba kobundela mboka parce que biso tu tokozwa minduki te OK bato tokozwa minduki eza mampinga biso bamosusu to basali ya nzambe minduki na biso eza priere OK c'est bien bajournaliste minduki na bana bango neti bino boye eza maloba oyo bozopesa bato OK donc mutu na domaine na ye akodefendre mboka mpo mboka ezwama te mboka na biso ezaka na maboko ya biso bana mboka c'est très important mam na lobi
Voilà, merci patriarche Vincent Makela. Tous ceux qui ont na imboka bozana kimia parce que FARDC a osala musala kitoko parce que avec Nzambe Bible avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc elongo na Nzambe to osala makama minene. Lokola basali ya Nzambe to zobondela pour na FARDC bazakuna na este. Nzambe vraiment azo sala pe bazo battre combat wana pe nyonso ezoleka malamu. Voilà patriarche Vincent Makela na lobi boye lelo na Kinshasa na asi yomoko moni le vraiment mouvement est là qui faible parce que journée est là qui morte na mokona le to moni vraiment ba mituka etamboli penza massivement to moni ata même ba wewa penza ba bini penza te to moni lelo na ba wewa soki amemi bato mibale faut batelemisa ye bakitsa mutu moko vraiment to sepeleke na idée wana ke bato mibale te bamata na moto mutu moko eloko monsieur ezali baoblige ki tomonaki mpena mobilisation na bayimboka bato nyonso bazotambola na bamandalala na bango batiango na mituka na bamoto na maboko vraiment ezalaki bien patriarche Vincent Makela olobi nini na makambo oyo eleki na ntongo bana nyonso ya Nzambe mpe na bandeko nyonso oyo balandaka biso na chaîne na bino Ciel Vert TV na pesi bino bambote na bino ba shalom Nzamba pambola bino. Vraiment c'est pour la première fois bomona ke ngai ndeko na bino Mosel na Nzambe na ya na kota demande pa na bino. C'est la première fois depuis chaîne oyebanda. Demande ngo ezanini. Toza bongo na posa ya misolo poto somba ba matériel ya chaîne. Toza pepe na besoin dans un premier temps il y a $500 poto somba ba matériel ya chaîne. Depuis que les betaka mai kontra sur la bandaku et bebisa ba matériel na to soma mususute yangwana au nom de Jésus-Christ vraiment beau contribuer pour to soma ba matériel to améliorer sur qualité ya chaîne abino Ciel Vert TV yangwana ba so landaka biso soki okotia ata moi $100 $50 musu pati moi 100 musu pesi moi 200 soko pe kopesa nyonso eza pe mabete Nzamba pambolo d'avance pour na tina na yango na sengi na bana nga baza na États-Unis ba frère Lievin ba Sylvie Kigalu boze belé kuna bo contribuer ko sala malamu ba papa Edi Evans Edi mwana popi maman Nancy maman Mati papa Nisse bo contribuer ba Balbine Mondele bo contribuer et ko sala bongo malamu ba Mimito Maduda ba papa Yava bo contribuer boza et belé vraiment et ça pour la première fois na kota demande et ko sala malamu pe Nzambe a kansela bino so lingo benga ngai benga na numéro oyo plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 deuxième numéro za yango yo plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 bana nyonso ya Nzambe bo contribuer et ko sala bongo malam ba blessing balbine banani bo contribuer et ko sala bongo malam merci na pamboli bino ba bo contribuer pour na misolo oyo to na posa $500 nanu poto somana ba mato ezozanga attention ko ya après Nzambe apambola bino c'est votre papa le patriarche pasteur Vincent Makela merci. Bien. C'est bien biso to ba congolais photo bundela mboka. OK. Toi ko se pratique ba paya baya ba boyimba konzela biso. Eza ko la mutako na kata ndako na abumi tata na mama na yo. Yo ko se pelate. Ya ko moni na telemla ki makambo yo. Mibeko ba konzi ba baloba ike som tabi makamba mboka. Il faut ba condamner à mort. Non, eza bala muté. Faut to le bela mboka na biso. Faut to défendre mboka. Ndeka na robaki eza lokola mutu ba coach awa abandi ko bebi sandaku tout ça banini allez mwana na ngai ko lobake papa ayo vandi awa mutu ba coach awa azo bebi sandaku azo beta biso alenga na kamati bana ngana 4 na bali bango mitupo bakufa eza normalité
bato mosusu bakolobela mboka oyo te soki biso te bato mosusu kodefendre mboka te soki peuple te eloko eleki lelo nga na encourage yango makasi esala batabonga ta pendant 1 mois ekozala malamu bapaya bamonake toza contre bamakambo oyo paster oui nzambe asali bato na mboka na bango ok eza malamu te bino botiki mboka na bino bokotisa na mboka bato mosusu bandi koviole basi koboma soni mpe eza te koya kowela biloko ya mboka wana ndo bato tosala mboka na bango vanda na mboka na yo soki nzambe apesa bino bomengo te bonegosie na mboka oyo nzambe apesa bomengo bosala bakoro ekozala ganya ok ekozala malamu ke bona ndenge moyibi bobana oboma bato boasasine bato bana bakoma bofele basi bakoma baveuve na bambele bakoma baveuve c'est pas du tout normal eza malamu te yango ozomona bakonzi mingi oyo bakambaka biso bazalaka toujours na bato ya basianse occulte toujours bato basekte oyo balingaka kotangisa makila bato eza malamu te ntango yo ozobeta minduki na mboka ya baninga na yo ozobeta kozoboma bato baza basoso te baza banyama te eske esalaka bango nkele te esalaka bango boma te babangaka nzambe te mpo bato yo ozoboma wana yo tokela bango te baya misio na mokili me ozokata misio na bango na mokuse ozobanga te soki basali yo bongo okosepela bongo mpo ane ezalaka soki mboka mobulu ekotisaka kata mboka omona bakonzi bazwi bango na bana na basi basali nini bakimaka mpo nani soki ezalaka malamu bofanda wana eza malamu te barwandais basokipe na rwanda biso bakongolais tosokipe na congo ekozala malamu na beteli koko pembele peuple congolais na tomibeteli maboko longonia makasi ok mikolo totikana makambo ya miziki totikana makambo ya loyenge tosokipena na makambo mboka ekozala bongo malamu voilà merci patriarche pour l'encouragement au Salina Baimboka vraiment coup de chapeau et ça malamu vraiment tout le monde qui Baimboka vous qui mobilisé na moni pe police nationale vraiment abandé ko encadrer vraiment marche ya Baimboka ne bandé ko sala vraiment et l'équipe avec modération et l'équipe vraiment malamu patriarche je me sens que la na ko lo étant que l'homme de Dieu spirituellement au monima aux hommes na makambo ndenge spirituellement. Non, spirituellement makambo zo tambola malamu mais tobela nzambe ok po guerre ezalaka na bafaso mibale eza na guerre physique oyo tozomona mpe eza na guerre spirituelle chaque fois peuple Israël bazali kobunga liboso ya nzambe azali kolivre bango mpa banguna na bango ok biso mpe na mboka na biso lokola Congo eza pays moko évangélique eza pays moko prophétique na kosenga na bapeuple congolais tozonga epai na nzambe ok tolela epai na nzambe mpo na mboka na biso okomona makambo mingi ekochange meme ata banzalo tozoyoka biloko ezomata talo tusa banini parce que eza na bato mingi na mboka na biso basina pacte na satana ok e diable azobebisa mboka na biso tokomparaka Congo na bamboka mosusu te ozowanga ok nzambe atinda bato ka basimoki mbangu bato minene ndenge wana na mboka oyo oyo na bamboka mosusu baza te na tina moko eza sacré eza na bakonzi na biso bapeuple totiaka na nzambe liboso omona makambo nyonso tu ekochange tolongola basacrifice humaine bakosopa makila bato bakonzi na biso totika baarrestation oyo abengaka arbitraire kokanga koboma bato koenleve bato ezali malamu te soki mpo na ngai napesa fi na ngai nde opposition ezalaka te
Donc osangana kaka toza na bomoko. Oui. OK. Oza comprendre. Fayu azwi bokonzi. Abengi Fati. Abengi Katumbi. Bato nzambe a élevé na dignité. En dignité, oui oui. Abengi bango. Baja pe bemba wana. Bato nyonso tomoni ke bazala mayela kokamba. OK, osangisi bango. To sangani biso tout. OK. Yoko sala combien des années? Oh, topé sur 3 ans. OK. Ce que tout le monde a 3 ans wana. Oh, ça la malamu te. Et ça la jouer te. Entraîneur qui ko classer yo, Ba changer yo. mais ce que petit 10 minutes. Ba moni fay côté na yo, ba changer yo. OK. Est-ce que tu comprends? Oui. Topé sur 3 ans, 4 ans. To osali une année. To moni ke mboka zota bala malamu te. Zana na ba de touche. Muso akota. Kota pe mobula mboka te. To mondo yibi. O sala malamu te. Libanda. Muso. Ce n'est pas nangai makamba opposition oyo. Oh eza ba parti à pouvoir. Oh eza ba opposition. Yango zo bo mamboka. La opposition zo bo mamboka. O comprendre bika opposition to mamboka te. Ko kabwana wana. OK. Oh biso ba ta pouvoir. Oh biso ba ta opposition. Yango ndezo bo mamboka. Pour ceux naza l'opposition. Na monoko sala tuna sani. Na tele na pouvoir. Oui, pour la sani. Ngai ba na kota, oui oui. Yo pe soko longola kingai. Soki na longo na pouvoir. Yo zui, ngabula comme susu opposant. Na kolinga to ko réussir. Yango zomo na ba coup d'état, ba nini, no zamute mabe oshuwe. Ponga na banoko seka, na songa lisusu. Mais so tozala bo moko. OK. Bato na ba de touche. Babi vanda na douana otala ndeko yo nenga kosala yepe soka sele malamu te alongwe to to sele malamu do opposition la ba pouvoir wana ezala te to zaka na mboka batonza mapisa mele bakama mboka bangonde bazwaka le devant ya kokama mboka au moins ndembo ke ko se développer voilà tozo pesaka toujours longonia na ba imboka vraiment o baba trop c'est trop bo telemi boeza pinda malamu. Donc et là qui c'est vraiment que bolinga kamboka na bino Congo RDC mboka yamakasi nazo pesa sur longonia na major Sera Kabasele na mundenge bo sala encadrement major Sera Kabasele na district ya Kalamu na commune ya Kalamu pe na moni commandant Achille na district ya Victoire et sans oublier major Pichu Milando na force. Nzamba pambola bino na musala obo sala il faut pas manza bino grade bozo sala musala kitoko basi sande kuluna kulune sila toka ko opération ndobo me kuluna ngwe sakaka basi sa kuluna eko sala bo malamu mais patriarche kuluna comme si ebite ba kuluna ba oyo kana lisute ba kuluna ba oyo kana lisute banda opération ndobo ye ba kuluna ndenge zalaki auparavant mais pour le moment ba kuluna ba oyo kana lisute bazali bazaka ko sokisa bato ko boto boto biloko bazali merci. Voilà, Major Sera Kabasele, boyoki patriarche alobi ayi bakuluna bazali batikali ya moko moko, il faut aussi sabango commandant Gilles Major Pichu Milandu, il faut que soit bango ko sili sabango. Voilà, patriarche besa makela ça na la polusu. Soki ba interpeller mutu likambo ezali ba interpeller mutu ba sambisi mutu wana ba moni kaza na ye innocent batika batika mutu wana pourquoi on a compliqué pesa $100 pesa $50 yo moko za témoin botero kanga mwana na ngai frère Chris bomoni passion ba moni frère Chris mazali na innocent bazwi mbala moko na kasho yo kasi banusu basipota ba kasho wana mutu oyo aza mutu mobulu te aza mutu bokesente obiso bokose kuna ibe kufa oui yo moko nazo bozaki témoin olandaki frère Chris omonaki po babimisa ye bafuti mboka ebele mais azalaki innocent makambo nini mutu asalaki yango te tala ndenge mboka biso ezotambola ozala na tort ozala na raison mbongo c'est pas bien mboka etambolaka ndenge wana te merci. Voilà, patriarche la moni makambo ezebele ya koloba to tie close na makambo oyo etali mboka na biso parce que RDC to longa RDC eza mboka ya bilaka to longa toujours toza toujours derrière mboka pona victoire na biso ezali nzamba opesa biso. Voilà.
Patriarche Vincent Makela na lobi boye olobelaka mingi makambo etali ba veiller obetaka 7 mingi na makambo etali ba veiller parce que tu komona ça fait quelques jours awawa ba otay ko côté la veiller et sika frère Patrice akambaka église to monaki ba côté la ki bango ba beti ba masasi vont et la ki mo ba tapa chez les gars qui on a patriarche yo nem to ki ko tsa ba commentaire ngana lo bani maloba ya Patrice Vincent Makela eza lokola ndoto baka maloba na ngai nganga combien mais bandele bato batelemela ngo bekokisa makaka bato mona ngote yango moni même ata mwana nga Laetitia Mayala on apesi mbote mingi c'est Laetitia Mayala abe papa o telemela ba fe na ba nai na ba jeune on doit changer doctrine na changer doctrine te na lo baka makambo eza biblique omoni kala mingi te awa lobi awa ba kesu okota susu église à frère Patrice église comme Zaranani, Zaranini. Mon âme de l'éternel. Malobana nganga. Ce que tu as dit, Nzambe soum ta permetaki, ba côté l'église a fait Patrice, ba beta batou, ba beta masasi, pour l'église comme qui couchait. Tout le monde couchait. Est-ce que c'est volonté Nzambe? Osomona, makambo na lobaka. Papa, sole makambo soum to benga inazali un orgueil spirituel. Bandeko biso toka kanzambe na yoka kanzambe na sola kanaba na ba ange ba être spirituel oyo nzamba tana juridiction ya ministère nanga na so likambo ya solo ngava likambo salama na mona bla tableau ebimi noka bla ba benga ba ebisingai tala loko oyo ba osala ngo mabe nakasi passer flamme to bano le loté maka mingi o na lobaka eza te pose à moi na ngai oza fanatique na ngai te maka mingi ngana lobaka passer flamme ata début to yeba na yo so na loba makambo 5 4 salama oui ta sumo de salama te oui ozo ba we hein parce que na loba ngo lokola bobarte neka bona misa ba tabani ko loba bilobela non nalobaka ngo makama solo obi seri moko ngana mwasi na tatu ki ba fiancé to zoli problème moko boyi na ke pai azoko futa ndako nefsenga bi chéri omoni makambo yo ezole kakati kana biso mutazo sala ngo zande hotel mwasi na ngati temba bia mama bene kwa abia chéri mutona linga biso ko sakana te aza mwana na yo bwenga bi mama na monie balaxisi na ye mutazo pelisa moto yo azoboma mboka azotumba zamba eza mutu tel mais na miso mwasi na ngai aza yokola mosato oui soki ben soki eza yo kondima te mais suka tuna mama bene atra suka prière obi soki ekomona na keza ye mokosu d'église na bengi mwana nga moko ya kondima o benga bona molimo na bi komana tableau nzamba azolakisa ngai bamama oyo baza na entourage na ngai bamsu bakopengwa namoni bamsu bapengwi babibi meme na église elekaki kala mingi te yaki osala donc ngai nalobaka makambo avant ok esalama nabe likambo kufa bacomédien ya bamusicien ya banani kuta émission yango liboso tosalaka na yo eleki so ba 4 ans so ba 5 ans ngala baki plus de 10 comédiens bakufa mais bakufa plus de 30 baleki ata ba 50 osomona oui donc na bengi sa comédien moko nebite so boye bakai comme ça na Chesco kutu yamta nimaka na mariage na ngai kondo Chesco oui Cheko na benga na ndaku nanga na loba Cheko
nazomona otamboli tiokomi quelque part otelami osefondre okwei bomoni eza molai te keba nakasi sel chati ma fille chérie na mon fils chéri papa Jema couple wana bazokanga aya na ndako na biso po mta nimaka na mariage nanga na sombele secret on a repensé na pesi ye tazobenga kaka paka Vincent papa Vincent na bakine yaka to priaka na yo tout ça c'est quoi yate tisuka na ka okufa donc basa so nzambe to kokanaka te soki ya faux baza ya vrai baza ngana tout akatolo OK na lo bakana zali vrai serviteur de Dieu OK botu na ba papa et dit bako sabino moi na ngé 20 papa dit na France botu na mwana popi maman Nancy mamboleka na bomo na bango naza ko sabo makambo ko salama avant nazotanga bakombo pe salama botu na ba mama Mati ba papa Nise botu na ba sel Mimito Maduda ba frère Yava donc ezali kabo nzamba pesa ngai yo na lobaka na domaine na molimo yo na lo vala beboyebi batu na sœur Getimao na Hollande Madeleine na Hollande OK akoyebisa bango donc makambo ya molimo ezabla terrain nanga penza na lobaka kosanga na nyonso mais na molimo passé flamme yo moko yebi weza terrain papa papa kosaka te OK merci voilà merci je crois on nous signale déjà que to comme na suka ya émission vraiment bon accorder biso l'homme valable accorder biso à 5 minutes pour na to clôturer donc to consommer déjà temps on nous signale déjà Patrick Vincent Makela tout kangi no close na oyoyo na li na tuna question OK à vous la parole ser moko na ta communauté aote ko benga awa kala mingi tawa OK alobi papa na banga kufa après 22 ans et l'équipe 22 ans mais leki na banga ke na banque po azwa mbongo ya papa na bango akekuta papa na bango kuna na banque na kata banque oui akuti ebe oui ayebso pe ko zwa soki pe ko zela pe mbongo na ye OK mbamoko leki nona abando pe de connaissance abandi liboma oyebi ntango azobisaka bamakambo oyo namoka tableau ebimelinga navana nanga mamuto elekaki wana nga nayebi yango nabibenga pesa mama na bino na bandeko na bino numero nanga mpo abenganga mpo abisanga ka wana baya na église bambona bamine koleka eza papa na bango te mais eza demo OK mpe nebi nzambe alesengisa demo wana autaki alati elongi ya papa wana voilà OK merci Patriarche wana eza domaine na yo oza un homme dédié charismatique sans mélange. Voilà, et l'homme dédié est au canino parenthèse. Awa, et Patriarche Vincent Makela Tomoni, Bamikoleleki, l'homme dédié Roland Dalo, appelle ça prophétie pour Eric Mandala. Alors, que Eric Mandala a causé l'homme le plus riche de Kola, Arito Dangote. Azali Nigeria, Azali un homme le plus riche d'Afrique. Après ça qui professionnel pour Eric Mandala oh il y a RDC mais tout le monde lelo ba kangi Eric Mandala donc prophétie et ce qui n'en est là l'homme dédié ah pour monaki basemi nzambe bazuka ka chance chance le repamba lokola ndege papa mbamba shegi chance le repamba OK mais bato mingi baza na bunzamba ngo pena ya solo te comment yo ki ko prophétie na mutu oyo mbongo ne to beza l'argent sale ya ba drogue plupart ya bato bazala bambongo na mbongo na biso oyo mpe na monde eza balargent sale OK eza mpena bambongo motoki te mpena ndenge osala boye ozwi bambongo no na voie normale eza balargent sale mosusu amilimo bato bazoteka makila bato bazoteka badroge baza kosala bagere ezobima oyo eza mpona baminerete eza balargent sale koma nzambe ayikolakisa yo teke moto oyo mbongo no eza ya mbindo ya bongwana sikoyo yo le biga soki dangota soki ngam mutona ebi nanga ete soki dangwete soki dangota soki da costa soki dan mais orgenda teka ka ba drogue bozo ko kangaye siko to koloba nini professeur soki na nzela et soki na nzela eza nzambe mtalobaka note eza ba professeur lokuta ozomona soki nzambe
ozana likabo wana te teya bato parole eza prophétie par excellence kokosaka bato omoni baprophétie mingi bato bapesaka ezaka bilobaloba bakosaka mpona komanipule koimpressionne bato ntango bakoloba on ne touche pas à mes ouins non oyo tozomona clarté tokoloba un vrai témoin ya Christ akosaka te ok un vrai témoin akosaka te aza na bosolo soki abandi kokosa aza su témoin Christ te akomi témoin diabulu alors baprophétie mosusu yango bibebi ke il faut toexamine yango to mépriser baprophétie te mais toexamine parce que nkolo ebeke mingi ekozala ya lukuta voilà voilà un patriarche namoni tokomi na suka vraiment sala kaka synthèse opesi programme église opesi na badédicace na numéro ya téléphone programme église toza na milulu makasi ekobanda na mwa tozobanda tous les serviteurs de Dieu na église bakoteya na mois février na mois oyo ya janvier toza na double mariage na église na biso topesi nzambe lokumu mpo aza kopermettre te église ebalisaka to biso tobalisaka te me topambolaka babalani nzambe apambola bango apambola mwana na ngai gloire oyo azobala na mwasi na ye tevisia nzambe apambola bango na baboti na bango nzambe apambola basali ya nzambe nyonso église oyo toza na bomoko mpe église ave de bereka nzambe apambola famille na ngai makela kola pambola koko ping pong gabe yamba na Bruxelles nzamba pambola grand prêtre mangobo prêtre ba comédien na mwasi na ye mama Fatou nzamba pambola sœur Yuyu apambola pemba na frère David nzamba pambola yanze espérance sis kale motema ya na ngai na mwasi na ye mama Brigitte mwasi libala nzamba pambola sœur Balbine Mondele nzamba pambola ye apambola sœur Sunda Henriette nzamba pesa bino bomo imolai apambola bino nzamba pambola sœur Mariam na Belgique nzamba pambola ye baze belé ba frère Jonathan Mandila bango nyonso nzamba pambola bango apambola Saint Amouri apambola Stéphanie Amouri nani sina kopesa mbote les diamants mwana ngai le diamant noir Esther Mabengi Bakela le diamant noir nzamba pambola na mobile na ye frère na biso Yves nzamba pambola ye nzamba pambola frère Jures na mwasi na ye seng na biso Micheline don nzamba pambola ba banso oyo balandaka biso na bosani te mwana nga pambote ma frère Florine na France nzamba pambola ye Iget Simao na Hollande Madelena nzamba pambola ye numéro na ngeza yango nzamba pambola Sœur Margot na France nzamba pambola yo numéro na nga yango yo plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 soki mpe yango benga na numéro mosusu obenga na numéro oyo plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 okozwa ngai soki ozwi ngai te opasante mo moke obengi okozwa ngai mboto mingi epa bokilo na ngai Marcelo abotelanga mwana mwasi kitoko mbote mingi epa ya mwasi na ngai aleki webi kapi mondele kapinga mondele babila kasaka yeka mutazaka mondele okay lipasa na yepazali lipasa na azali okay kapi mondele nzambe na kana pambola ye apambola bana na ngai barashi fibo oui apambola bana na ngai bazebele Sephora Makela licencié Sephora Makela Belve Makela bango nyonso wana pambola bango na o bazana mike Delice Makela et puis na Précieuse Makela nzamba pambola bango bene moke
grâce à moke nzamba pambola bango vraiment kola pambola bango na kombo na Yesu. Ok, voilà, merci. Ezalaki émission Otoyambaki Patriarche Vincent Makela, vraiment Nzamba Pambolaye. Vous partagez émission. Na micro, c'était votre humble journaliste, les pasteurs flammes d'Angola. Na caméra Tozalina, l'homme valable évangéliste Cédric Makela. S'occuper au ligne au contact. Plus 243 98 18 22 616. Je reprends. Plus 243 98 18 22 616 Orozonga numéro nanga ya WhatsApp. Na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles. Na pesi mbote na Dep Simbimba na Bruxelles. Azi Moutale toujours na Bruxelles. Na pesi mbote na Tonton Maya Tomo Maya Moto toujours na Paris mobile ya Mama Tita Nzamba Pambola yo. Na pesi mbote na Père Condé de Paris. Mobalia Mama Bijou Condé de Paris. Na moni pasteur Shekina ba bon séjour à wana Kinshasa Nzambe a Pambola yo. Na pesi mbote na Sœur Divine Losambo. Na pesi mbote na joyeux anniversaire na Lisa Kitata officiel, joyeux anniversaire na Lisa Kitata officiel, la fille à question moi si ya Pembe Nzambe a Pambola yo. Na pesi mbote na mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi. Le bébé de Papa Flamme, que Dieu te bénisse là où tu es. Na pesi mbote na Bananion Savalé de Bereka, apôtre Idi Amin, d'Inzoki Momochar de Dieu, maître Daniel Toumba, maître Jules le Consolata, maître Idi Amin Char, mon avocat Cambez, Char. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel